pena bakangi mutu moko ke ayaki na baloenge wana biso ezala te ke yo tokende tiko na maboko ya leta tokotia pena essence totumbi moto ndale za commune ya Jibe acho bozomela balotoko na banganda bina balotoko wana botika même obomele héritier nzoto reconnaître na ye Karine na ye donc bafanda na Karine ole ya tia bango mal à l'aise zaka ndenge tozalaka sima héritier wana mais ça kolanda héritier makambo ya héritier nyonso ezolata biso te toza barankini eza biso te yo somonanga na émission mona fingi wewe lelo bayamba mwana mosaka mwana ya liboso oye moko abota kendo yamba ye ayebisa yo est-ce que tindenga kolibwa ayebi ata salwa papa bango kendo yamba ye kasi yango na lobi ye mosaka mwana na ye propre akota pa meme na ndako na ye na salon na ye mwana akotaka te Sko aza na rankini na mwana na ye propre agenda otia bakali na baokese oyo ifabeta ebongo nga siko muta libanda il faut comprendre nanu motuti. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Santé eza nango bien, santé pepele vraiment makasi. Non, ba parcours na si to betango trop, to lobela ba parcours trop. Non, ba parcours si to lobela trop. Parcours ya mulai. Émission parcours esenga vraiment émission mobimba bofandi bosol. Non, to bandi parcours na so ba biso to bandi pa honorable Zakaria Babaswe. Donc waneza masoleza mulai trop. Oui. Tozaka na via tozaka baumbu ya via baumbu ya honorable. Kaka ye wana kaka via wana. Est-ce que basala ka eloko po copier mutu? O copier mutu totalement. O copier totalement te mais o ya bien de balanda. O ya mabe ba boka mais na positivité na comme si yo koto no ça te o da plus ko négativité. Quelle négativité? La négativité ndenge yo ça la guerre. Beli et alors on appelle ça pas na vérité verdict c'est pas mauvais mais un mauvais esprit saka. Sur la positivité ça quand va pas ça pénalité. Ça peut gravité. Nga naza Zakari te nga zaken. Mais oui. Ce qu'on a nazo comprendre l'émission on peut te. Comprendre en ok. Ouais, ok. Ken pena okomi trop rancunier. Trop rancunier na aux journalistes culturels. La culture, précisément la musique, comme trop rancunier. Rancune comme partout. Quel bien, pour nous. Rancune, on a tina bana. Dans notre temps, on a rancune. Mais oui. Vous avez rancune pour ça, on a de la forêt. Si vous avez une rancune, c'est un papa chéri. Chetan, je fais rigolo la couteau, comme à couteau. Collègue no papa tu es réfé, vous avez une balai, tu m'as tu et mon ken piano, mon pas tu es. Baranki nous sommes autant exact. N'a pas collègue no journaliste, tout rancunier ken piano pour nous. C'est là au monina nous de un an nous yo moko za impoli na ba question. Nga zala na rancune na wera to bongisi. Est-ce que wera za master na nga o to koza na rancune? Bongisi ça est dans lingala. Vous avez parmi bateau et vous savez pas voice que au bobi que wera ranson à 4 sa musique hérité na fiesta. C'est une bonne mémoire. Donc pour ta rancune la zamba bondo ke souté. Na ebisa ko makambo fiesta ananga azala te eza makambo Karine azalaka na ba DJ Abdul. Donc makambo ana il faut mingi kendo tunango Karine ye mutu asenga DJ Abdul akata musique. Nga nazalaka te sko témoignage nini na kopesa yo na événement na. Ezande batuka ba memanga mbu
polémique ane bimi bazuna ba kombo na biso batie na kati ya makambo. Bon, makambo wana vraiment na yebi yango te, na yebi yango vraiment te. Non, nga za problème na papa chéri te. Yo ozana émission moko singa na manka papa chéri. Émission te lobby tango longo na bandal partager ben pena baye. N'était so baye biso yango za ko informer yango chance kuto ozoaki pressé. Donc pas même 5 partager ben pena baye ba beta yo ozofinga ben pena. Mais bato a jibe wana o yozolo ba bato a jibe ba yaki wana soki ba colonel. Jiba za na ana ba comportement wana te. Siko na benga bato ya mouvement jibe. Parce que biso toza wana pacho aza na ngambu. C'est que pacho akomi otindela bato ba colonel. Te bato wana ifalaki bakuta biso. Soki siko tozwaki moko na bango. Bon, omoni bato mususu bokoya bobeti mutu. Po omoni ngande na bo soki pena bakangi mutu moko ke ayaki na baloenge wana. Biso ezala te ke yo tokendo tiko na maboko ya leta. Tokotia pena essence totumbi moto. Non, mutu aye colonel soki aye ayaka po aboma mutu. Soki bino pe bo récupérer, bo sale même action ya yelaki. C'est tout. C'est quoi le problème na jibe on a fingé la jibe wapi? Na kotambola na bandali wana. Oh, ba okuta nanga tolo ba commune ya bandali za commune ya jibe. Azamwana bandali, siko bandali wana comme jibe azamwana bandali, mutakole ka bandali te pona jibe. En plus si yozo tuna ba question mo boko tsa polémique. Écoute mi bongo. Eza pe bongo. Jibaza leader ya munene boti kokotse na ba délire na bino babuzoba na bino wana bofanda na ba pacho bozomela ba lotoko na banganda bino ba lotoko wana boti kokotsa jibe na ba problème. Mais bofanda na yende mutazo intoxiqué ba jeune wana. Mais c'est bon, c'est bon. Donc autant vraiment vous réciter quelqu'un la question suivante est à quelqu'un. Lobby mulakio dans vérité watana. Le failli. Lobby ngana, le supposé pas failli. Pourquoi une instabilité na pas quelqu'un et puis que presse est à toujours au milieu du village. Une presse congolaise beaucoup na ba participer beaucoup na ba musicien na bino. Ba musicien ba ko na journaliste na ba pour aller au Héritier présenteur Abino attaché de presse nae ya joka kabengele era bandi mouvement lelo ya joka ya kasuma kambo héritier voilà pourquoi pas bokenda tuna ya joka kabengele wazali ya na biso nyoso wazala ki charge ya makambo héritier nyoso tout pourquoi ya kate siko bon soki nga siko peut-être na ya kananga makambo héritier te tuzokende place makambo ya série ezali soki na moni toke de place ya série eza tozolanda place bénéfice na biso ezali ngana mukolo na kosala makambo par sentiment te il faut natala ba intérêt ni nanango chéri tche kuna mutaza considérer c'est Karine boye bien très bien c'est Karine même obomele l'héritier nzoto reconnaître na ye Karine na ye donc bafanda na Karine ole atia bango mal à l'aise opinion ya mutu apona Karine. C'est que tout est na Karine na ye. Bon, il y a travail à danger. C'est que orchestre air biso totiki orchestre ngo ya héritier. Ezo matériel bien zo quitter. Orchestre zo évolué. Non, ezo évolué. Après abimisia so deuxième disque. Premier disque biso to simba promotion ngo banzembo yo kana. Kasi yango tolobi deuxième disque ebima sans ba voix na biso ba ken tolobelang. To c'est la résultat deuxième album, c'est tout. Nga lokite mais eza difficile pour makambo kende ndenge kenda elboso. Yo yebit. Yo yebi. Ba beat award, ba showgaze. Fallait azala likoba contre l'équipe trop donc fallait aza artiste au tebiso to yeto tindika po azo luka bima fallait aza déjà makambo fallait nda repesa biso so makambo
héritier ezalaki ke non mwana mai aza na libulu tozoluka tobimise na libulu ozo comprendre la différence d'ailleurs phase à la reconnaissance vers biso biso tozo barankine ebele surtout barankine boloba na ba maison mère nga na tikala ofinga wera te ezaka ndenge tozalaka nsima héritier wana mais eza kolanda héritier makambo ya héritier nyonso ezolata biso te tozo barankine eza ya biso te yo somonanga na émission mona fingi wera lelo baoloba oken ana rankine na JB na ofinga JB nanu JB aza nanu grand leader asala makambo ya danger belé est-ce que nga na kozwa te apena na finga JB soki mosaka azosala ba bêtise nga na répondre mosaka nga na mosaka eza BCBG te BCBG anga ni botika ngo botia mosika déjà na prison pour préparer recette il faut jour au côté ka basombelo chambre est-ce que mosaka ndenga zana $20 apamba ya binde bakabela mutu te siko mbongo parce que mutu oyo akosala na pepa te eza mutu afutelinga chambre ya prison siko ye mosaka na ata 100 fois congolais $1 na ye yaki na makambo na nga prison otowela neti ni yaza mukolo abandali siko kendo yamba mwana mosaka mwana ya liboso oye moko abota kendo yamba ye ayebisa yo est-ce que tindenga kolibwa ayebi ata salo papa bango kendo yamba ye kasi yango na lobi ye mosaka mwana na ye propre akotaka pa meme na ndako na ye na salon na ye mwana ne akotaka te siko aza na rankini na mwana na ye propre akenda otia bakali na baorkestre oyo efabeta ebongo nga sikoyo moto alibanda faut ko comprendre nanu moto ti ngai moko nanu mosaka déjà mwana na ye moko yo so mona oboti mwana no ayebi pa meme couleur ya bakiti no ndako oza te na chambre moko te opesa mwana no afanda ye mosaka na age aza na ngwana depuis nga nayebi mosaka na mona mwasi ya mosaka teke mosaka afandi na mwasi na pale ya botaka neti serpent tiaka kaka azemi mama aki aboti kuna bana bakei kokodila sopera papa omoni biso toa neti bato normal so obotisi mwana bato ozofanda mwasi no na bana toa neti basoso te kaka ndenge atiaki zemi abosani na zemi yango mwana aki abotami na nda yo kompare nga na babiloko wana ozoloba te non merci na yo kaka ndenge oyo yambai nga tosala émission bien jour tozala pena poser tofandi non bato ya poto nde il faut bacomprendre mosaka azolobaloba o non botala salon akomi osala émission alakisa salon c'est pour la première fois na monde namona jeune garçon aza na salon ya bakiti ya changer couleur kote okiti ya pembe kote okiti ya noir kote okiti ya boye non eza décor te eza bakiti oyo ezalaka okepa mutu tel kiti oyo tobwakaki bopesanga mpena na tiango na kwe moko boye okese kote moko boye babwaka ye kiti donc ye mosala na ye eza ya kosengasenga bakiti banini donc salon ya mutu pena aza responsable ezalaka pena osentir pena ke kiti pena osentir salon ndenge ezalaka mais so ekomi kote okiti ya Louis Vuitton kote okiti ya Versace kote okiti ya Zara maintenant wana eza salon te wana eza neti ndako ya moto aliboma chasse ya mwindo lokote otie chasse ya pembe donc se Apolline Lumumba bambo te Adel Djoko bago danger ve Luison Mbata ve nanga Jimmy Bela au patron millionnaire boss Junior Mawete donc merci.